Voilà, aigle du Cap La Merveille, Marabia des King et possesseur. Bafana Mami. Les faits. Le cœur. Les faits. Les cœurs. Tika golukela ngaba problème na tolo yo. Maman para maman. Jeski. Ongara boya na ngaba problème. Patrick. La sipota kate bakara no. Bakalasa. Oh Patrick bakala. Oh la mignonne pardon. Ongara benga comme mon bébé. Oh tala la chérie. Potala elembi benga. Go. Ongana ziwa mama nanga. Samsifi. Hatangana zabaguno te. C'est pas grave. Mona bato pimi bolingo azosu. Mona bato pimi de love. Ongana benga aigle du Cap La Merveille, Marabia des King et possesseur. Bafana Mami. Les faits. Le cœur. Les faits. Les cœurs. Tika golukela ngaba problème na tolo yo. Maman para maman. Jeski. Ongara boya na ngaba problème. Patrick. La sipota kate bakara no. Bakalasa. Oh Patrick bakala. Oh la mignonne pardon. Ongara benga comme mon bébé. Oh tala la chérie. Potala elembi benga. Go. Ongana ziwa mama nanga. Samsifi. Hatangana zabaguno te. C'est pas grave. Mona bato pimi bolingo azosu. Mona bato pimi de love. Ongana benga ko. Star na biso donc star. Petit Fally. Eloba bino moko chance eloko pamba. Mais non. Papa mamuta lobango. Ya ibiti na lobela. Mais zali tendenge bino bokanisa. Petit Fally soka komi na poto. Eza teke chance ezeloko pamba te. Eza bongo te. Natali même na shora mboma apie bino conseil. Alobi nini? Alobi Petit Fally alongwe tina mboka. Akomi te Kinshasa aye poto. Me bino bwana Kinshasa bakinwa bovandikabo. D'après bino bokobeta susu kri chance eloko pamba. To bokanisi shora mboma alobi na bino ale. Bolakisake botimba boya poto te. Petit Fally soka komi poto. Ezali chance te eloko pamba te. Eza mayele na ye. Ezali boulot. Tout d'abord, kombo ya Petit Fally. Babengelaki yango wapi? Babanda kobengela yango wapi? Ebandela bisika nini? Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Petit Fally azali mayele. Donc, yakobotama. Ayebi makambo asalaka. Pe mipesaka na makambo asalaka. Likolo nango azalaka si. Kasala yango bien, ekokende bien. Donc po bato bazwa ye
bato wana bamonaki intéressant, bato wana bamonaki capable, eza bongo. Bien sûr bato wana baza na mitema malamu, baza na posa koyede, me na oyo ye bamoni, sino te bato wana oyo tu bayamba Petit Fally na Kinshasa, tokoma ntina le King Fally Ipupa, kobanda na bafifi siwa, bayorobo, bato ndenge na ndenge, tokomi ntina le King Fally Ipupa. Bato wana mbele balokota mpe bato ebele na kini to bato bauti mboka bakomisi bango mpe lokola Petit Fally. Le King Fally Ipupa ye moko azwa Petit oyo ya moke na balabala, espoir atyai na ndako, siko espoir babimisaki epwani. Donc le King Fally Ipupa amonaki makambo mosusu na espoir, kombo espoir, me makambo ta mosusu ezali sans espoir. Mpo na Fally kaka te, me mpo na ye moko espoir. Do bongo sikoyo atali Petit Fally modèle mosusu. Premièrement, Petit Fally soko tali lobeli na ye, ata lobaka esekisaka bato, mais c'est quelqu'un qui raisonne très bien. Likolo nango aza na respect, botosi. Donc ayebi penza makambo, ata balangi na belobela makambo mosusu ekomplikaka ye, me na mutu na ye na kati komplikasio ezalaka te, soni mpe ezalaka te. Atiaka soni na makambo esengeli ozala timide, abotaka courage na makambo esengeli fo kozala na courage. Bandeko, ba Petit Fally, donc Petit Fally ndenge ozomoni bongo, fo ezala depuis bomwana na ye ayebaki ke vie na ye na histoire na ye ezodépendre na ye, na papa te, na mama te, na cousin te, na miso ya bato te. Afroda Masuwa ye moko alobi yango no, aye nakanisa ntango abimawa mpo na koyemba, soki ngai na yo totali bien, asala eloko asala penza mingi, toloba clair. Oyo asala te na volonté na ye, me oyo biso toza komona, toza komona ridicule. Me ye aza komona azosala ridicule te, mpe na kati ya motu na ye ayebaki biso tozomona ye ridicule. Donc c'est quelqu'un d'intelligent. Bandeko, surtout message yango nazopesa yango mingi na bapapa na bana kutu te, bapapa na bamama. Pamba te bapapa na bamama mingi, donc modèle badirishaka bana na bango na modèle makambo ekendeke te, orke fo adaptaka na makambo na epoke na ndenge ezokende. Nsima nango okokotia mpe soso oyo yoyo bule. Surtout mpo talaka mwana alingi nini. Et puis ntango ningo tika ye na makambo oyo alingi,
fo lingo yeba soki réellement alingi yango po ye moko mutu akalikilaka yango to azali influencé na ndenge malamu to na ndenge mabe to ye moko acréé idée à partir ya likambo wana. Donc eza bongo po mingi tango bapekisaka mwana likambo po amonengo ebongi na mwana nete misusu tango baautorisaka mwana likambo amoni mwana ne azwi ide moko ya bien alobi mwana nga banda bu mwana ya lobaka ya lingi boye surtout soki yo papa na mama bosepelaka nango yoka esengo nzoka mwana no makambo azoloba ya ye te kamaradi mo bazalaka ne ye mutu alinga yango ye pa komisa wana ete alinga yango sa koyeba ntina kaka mpo kamaradi nalinga yango malobi na yo te donc mwana no azwaka baide ya kopi ekokende nango mpe bien soki akopie makambo tu mais soki akopie likolo zero. Nazoloba bongo na China. Nakanisa bino moko ba mikolo o bokomi lelo mikolo. Ata lokola ngai, ata mwenke ngai na se na ngai, ata likolo na ngai. Botala bien. Esalamaka mpe lelo na bajene lelo. Soko za na potawa, ata na ba réseaux sociaux, ata na banini. Soki bolingi bose compare na moto ebandaka nini ebandaka baza bana mo bakoli na site yango baya bon baza bato mo bauta mboka yango baya bon bongo te donc kodifferencie wana bokomisa yango mpe réalité eza bongo ke oya botami na Bandal, na Matonge, na Kasavup, na Gombe, assez spécial. Or que rien du tout. Obotama partout et à Randengemo. Po Big Boy, Isaac Kabakaba. Babotami na Nchangu te, na Selemba ute bongo te. Donc, wane kontaka te me bino bo kontaka nango na mutu. Siko eza négatif. Yango nga biloko wana nasala yango te. Nakipa yango pe te. Bieseli nga pe nakoli na si te. Ato lobi na nga to lobi te nakipaka te. Po nayebi na si te toza na batu. Ba recette na ndenge osakana te batangi baleki mpe bato baza na site te bato mpe bauta village batangi basali makambo baleki mpe bato bautami na capitale ezala capitale ya province ezala capitale ya pays donc yango ntango bato badiskitaka niveau boye nga nakipaka te nakipaka mutu yango oyo azodiskite na mutu mosusu vi na bango eya ndenge nini nakanisa bozo comprendre ya bon donc neti ntango natalaka Karine Mokonzi na baron natalaka te mpo papa na ye azalaki capitaine akomi général te natalaka te koko nazala chombe te wana pe kontaka nango me ekontaka te mpo Karine Mokonzi akoma Karine natalaka oyo asali oyo ye moko atongi ale namoni Karine Mokonzi aza très mayele ali courageux donc akoki kosan sortir même obwakaki ye na zamba na Madagascar.
mais eza na bato mosusu akoli mpe papa ne général obwaki na mazamba na Madagascar akufi. Eza mpe na moto mosusu abotama na village na zamba ata na cité obwaki mpe na Madagascar akufi. Mosusu mpe obwaki ye akoki makambo. Donc Petit Fally aza mayele. Eza likambo ya chance eloko pamba te. Eza mutu moko aiza na bomoto. Ayebi koluka. Ayebi ko se protéger. Donc komibatela ye. Ndenge pe azwi mwasi oyoyo. Akobatela pe mwasi na mwana. Lobande mwasi amema makambo ndenge mosusu. Wana Petit Fally akolashe po kolinga ko se détruire te. Donc c'est quelqu'un d'intelligent, Petit Fally. Bandeko. Eza miracle te. Ba fifi siwa ndenge bazawana. Ba Yorobo. Ba le King Fally Ipupa. Bazagane sengo. Ko aide mutaboye. Wa yebelo gazo sala. Surtout à réussir. Parce que ça a plaisir. Totalaki adoyo wawa. Ba pesa garçon moko $200. Garçon wana batuni osana ngoni. Alobi alingo sala. Asomba four. Te batuna ki revene zaganin. Po zako teka so ba gato so biloni. Alobi revene zalaka somba four. Akomo sala mapa na ye. Kotavana. Batuni four wane ka combien? Alobi $200. Ça $50. Ba pesier $200. Ba lobi ne bon. En tout cas, ça la penza oyolobi. Ba kende ba zonga. Effectivement, ba mona garçon asomba penza four. Azo sala pe mapa. Ba tupe be ko zwa mapa. Ba kute na surprise musoso. Garçon wana asombi terrain. Azo tonga. Ba kanisi ba pesa ki mbongo musoso. Ya lobi te. Kaka na $200 bo pesinga. Esali four. Mwasi nanga paza na zemi. Paza pe na mwasi amona muke. Asombi pe terrain azo tonga. Akomi propriétaire. En tout cas, esalaki badoyue esengo. Koleka ye moko. Pourquoi? Parce que a réussi. Do batu bele balinga ko ede batu. Mais tango azo ede mutu. Soki mutu wana a réussir te etushaka ye. Ata olobi na ondenge mutu mususu wana lobaga. Ba supporter bagangi wo. O yaza artiste. Ba pesa ki mbongo wana poalia. Mbongo balia kango. Yaza commerçant yaza artiste. Balinga sala nini. Ako muteka biloko. Batu waza konte yete. Boss abeda shwa pesa ki mbongo. Boss abeda shwa wala konte yete. Po beda boss abeda shwa pesa ki mbongo. Asa nango oya lingi. Metangu boss abeda shwa zo tala na belili. Ba supporter bagangi wo. Akomine mpiaka kwit. Mbongo toalie. Azolo baza artiste. Na ki artiste angwa kotsa keloko te. En tout cas. Eko touche boss abeda shuna motema. Eko sa de passe. Yango wana Petit Fally.
bokanisa teke non. Petit Fally Chance eloko pamba. Tala mutu mwa utaki mboka sali boye. Grâce à Fifi Siwa, grâce à Yorobo, grâce à le King Fally Ipupa. Azo mérité ba grâce wana. Pa yebi eloko azo sala. Pa lakisi batala. Pe oya komi apesi batwana pe tout. Esengo. Bamoni enfin. Tosungi mutu moko aresi. Eza bongo. Eza bongo bandeko. Na bino ba oboza en Afrique. Na bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Bata maboke, bata ba théâtre. Tangu batindela bino ba code. Tangu basunga bino. Batuana bazelaka teke. Bo continuer ko souffrir. Oko continuer ko senga. Yena oma bete. Mais ba monaka ozosala pa na vie. Et ça très important. Et ça la bango sen. Même na famille. Ba pesi bino mbongo zolo bage. Banda mbongo wanaka opesa. Okaje si la rate. Si comme tu me souviens quand un bon combien. Okomona mbada moko $5,000. Si ko bino na kata famille. Mutu moko te banda bobotama. Ti bokomba koko. Asala économie $1,000. C'est comme mutu opa longo na famille. Ye pa tigala aussi $1,000 te. Aye poto na ba miracle. Banzela kokata. Banzela makoloti ba désert. Aninga kufa kumombela masuba. Metango atine libino. Bolobi okanje osala combien? Papa otika wa belaga. Kokwa nini oboy? Ah. Sikoyo adoyu wa pesi mutu $200. Mutaso boko la mwasi na bana. Akomi propriétaire. En tout cas, sengote na mutu asungi. Yango bino. Petit Fally. Ezali intelligence na ye. Courage na ye. Amour na ye. Respect na ye. Na protection ya vie na ye. Ya kisite. Ye moko da ba ide. Ayebi ndenga ko se protéger. Tangu na fraude na masuwa na sali mabe. Me po ba bwaka nga na maite. Fona sukula basani. Ya mamo azolamba. Sanke na sengeloko. Soka pingelo kwa kolia na kudiskitete. Oya pesinga na liekaka. Kobanga mukolo kobanga mwana muke. Baseke longinanga na kosala eloko te. Nzambe mutasalanga. Soki basekinga po felete. Po oya lekinga pe na bo. Babetele maboko balulie. Donc Petit Fally azabongo. Azana souci ya parents na ete. Oya lekinga na kitoko tote. Ayebi oya zali. Donc ezali très important na être aimé bandeko. Gai papa robo na salani. Na soki siawa. Botikala na Yesu. Amen. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.